Natebio Mbembindo, Pekatu, Bébé Douma, Bélé Amene, Bélé Lontomo, Paloma, Rappel à Diocéliso. Sikawete, Isainawe, Itokuke, comme ça, Tomangelawe, Tosugelawe, Betangenawe, Béolange Petwa, Pepetole Lima, Mayulu, Pé Aveneno Bimba. Doumé, Kelame Amene, Bé, Menteli, Isainawe, Lampamenawe, Nalina Bakimbango, Mayangi, Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, Mwamonsono, Masala Zipaliza, Yevan Papabani, Mutundu Azaya Nambina. Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, Pungu Tulendo, Fumu, I, deux, Yoida la podia kanga mena fumu. Hey!
Dia tulendo Mayangi Bwana Mungu akasikia solo. Agora tudo vai ter que ser anjo e daí que dá.
Family. Yasolo batata ba mama bandeko tozoki na batonde kwa ina bino konso toye mokona lelo po ete ezali mokolo bato bakoki kosala me moke bato bazali kokomprendre ete lelo ezali mokolo oyo tokumisa mokonzi na biso oyo amonelaki biso pasi asalaki mbula tuku misato na boloko mpo na yo moto mwindo ozwa bonsomi na yango ntango toza kosala boye eza kozongisa matondo mingi epai ya mokeli na nyonso po ete amoni toza kososola ete moto atindelaki biso tozali kososola ye akoyeba ete tataki mbango amoni pasi tataki mbango anyokwami tataki mbango abetami pasi oyo amonaki boyeba ete moto moko te akoki komona yango azwaki mwasi ya moto te asimbaki manduki te asalaki rebellion te asalaki mabe moko te mabe na ye ezali kaka po ete ayaki koloba na mondele ete bonzambe oyo eyeli biso ezali ya bosatana po ete nzambe oyo eyeli biso eza ya bosatana ebongi ezonga bisika biutaki esika pasi ya kimbangu ebandaki me soki bozwi tata kimbangu kobanda ntango aza koteya kombo ya Jésus banda na nkamba tina kubelu te bakangaki ye te bamonisaki ye pasi te babandaki kokumisa ye me ntango aye na Kisasa tata kimbangu aye kosala na HB mbongo nyonso okende ozwa moto aza kozwa mbongo aza komonana te bakokende batie liboso babandi kotanga moto ya nsima bamoni ete kimbangu nano futi ete mondele ya bite moto liboso azwaki mbongo ye babi kimbangu yo tomoni ifozonga na famille bakende kosalisa yo tala tata nzambe soki aponi yo oyo nyonso okosala mwa esimba moke eza te yango moni tata kimbangu anyokwamaki yango wana batata bamama fumu kimbangu lokola azalaki mopona mitango na ye ekokaki esengelaki na ye nini azonga na nkamba po ete akosala misala ya tata nzambe ya mpungutole nde na lolenge wana mababe ebandaki kolanda ye mababe oyo elandaki ye po ete asala mosala ya tata nde na bozongi na ye ntango amoni ete mbongo eza kozwama te abandi kosala commerce na commerce wana tata kimbangu azali kosala alobi nasombi biloko ya 15,000 soki nake na Kasangulu nasombi kwanga ntango na akoteka ekosala tout 25,000 10,000 ya bénéfice
15,000 ya kisina nde na lolenge wana tata Kimbangu akasali asobi bakwanga aya boye ateka atala kaka mbongo oyo ya kisina esongi mbongo ya bénéfice esika ekei ayebi te. Tata Kimbangu bamoni te yo tomoni eza libabe zwa banzombo oyo na biloko oyo nyonso okende. Tata Kimbangu tellement dans l'époque transport ezalaki mwa mpasi abandi kolanda nzela ya nsiku nzela ya rail ya train nde abandi kolanda yango malembe akomi na Kasangulu basoda oyo na tra bamoni yo ozoya nzela ya rail ya train mpona nini yo yebi te train elekaka nzela oyo. Tata Kimbangu abibona yebi mpe na nzela te nazosala boye ememanga ntina nkambo nde na lolenge wana bamisusu babai batika ye me buto mfufu alobi te yakawa abeti ye sabo abotoli ye biloko. Tata Kimbangu asili kolekana ntango apusani aye kokóma na Sonabata ntango akomi aye kokuta moto moko abanda kosala garde na gare. Ntango azosala garde na gare ye abandaki kozela train nyonso ekoya bazotikile biloko akokufela mama nde ayebisi Tata Kimbangu Kimbangu na papa boni bien kombo na yo kombo na Kimbangu olingi nini te nauti Kisasa makolo nazozokende ntina nkamba bon nga mpe nakufeli mama na nga awa si c'est comme ça yo tika ya kotalela nga biloko soki na ye tokokabula biloko nyonso nga nake na mboka kuna na kati nakende okunda mama. Moto nasalaki 2 semaines ntango baye babiloko nyonso batikaka bafarine bamasango biloko nyonso lokola lelo lokola batiki lokola 500,000 na biloko bakaboli bien na mbongo azopesa Tata Kimbangu 2,000 francs. Kimbangu abi nga na jili yo 500,000 yo falo pesa nga ata 100,000 yo pia nga 2,000 francs abi musala ya yo basali discussion fumu Kimbangu azwi na biloko na mbongo asali nini atikeli ye. Tata Kimbangu akei ntango akei papa aleki nzela nsanda nzela pardon ya lwila aye koleka ti aye kobima ti na nkamba koma bato bayebi moto soki awuti mpumbu c'est-à-dire moto awuti poto Kisasa dans l'époque eza kwa moto awuti poto oye na eloko te ye mpe dans l'époque awuti mpumbu abi fungo Kimbangu aye te awuti mpumbu aye etotala biloko nini aye na nzoka Tata Kimbangu aye na maboko na makolo ntango akomi wana oyo aye na eloko te babandi koseka ye tala zoboye baninga bazwa na biloko bato wenge bazwa na bomengo. Tata mama mwasi Kimbangu atikaki kolinga Kimbangu te lokola ekomi makambo ya mbongo bakomi kokumisa bakomi kokumisa mama Mwilu. Mama Mwilu atikaki kolinga mfumu Kimbangu te batikalaki koyokana te mpona nini tomoni Gbagbo bakangi ye awa Gbagbo ntango bakangi ye basalaki nini batindi ye na CPI bazwi mwasi ne mpe basali nini bakangi ye me mama Mwilu mpona nini batikaka ye likambo eza na kati oyo azwaki magie na mpumbu oyo asalaki boye me bana lokola fraction ya mama na bango afandaki na mfumu Kimbangu basali nini bazomatisa ye mais en réalité alingaki mfumu Kimbangu te bomba ya solo batata bamama nde mfumu Kimbangu ntango ye abandaki toyebi ke toza na makambo ebele ya kobongisa yango fo tovanda bangunza ye bangunza bambuta ezi bambuta bakulutu na biso bakenda bamikanda batika toza na bangunza ebele. Tata Kimbangu kobanda musala na ye abandango le 18 mars le 6 avril te fo boyebaka mais lokola déjà toza dominé na kimbangiste kombo wana sekenda yango toloba mokolo mosusu nazolanda mateya na bango balobi ke Kimbangu akutanaki na kolo Yesu le 18 mars nga na bi na bokundoli seke likambo moko elingi esala nini elobama nde Kimbangu na kovanda bongo nde ntango akomi na nkamba baza koseka ye nde mfumu Kimbangu akosala 12 jours na kati ya ndako nde bakutani na Nzambe na biso apesi ye libeko ya kotambwisa lingomba to mokili po ete
bato mwindo bazonga na nzela bazwa lobiko po bato mwindo basala nini babika mfumu Kimbanga abandi koteka mfumu na bibembe na bamatanga koseka ye mutu pamba oza na eloko te konyokwama batata bamama nde mfumu Kimbangu abandi koteka mfumu nde na bozongi nayebi ke na mateya mosusu balobaka mama Kyatondo me biso tokoloba mateya oyo biso toyebi mpe tokozongisa bino na mama Kyatondo nde na kovanda nde moto akokufa nzuzu elene nde ntango akufi bato baye mibembe na mboka ndenge ezalaka bamboka na bamboka na bamboka na bamboka na bamboka baye Kimbanga azoteka mfumu mwana na ntango akufaki mfumu Kimbanga pusali pembeni wana azoteka babiro tala kisengyo baninga bazomuta mpumu bazona biloko yeka koteka mfumu baninga bazosalisa famille batu ya malamu ye makambo nini yaza nango nde Kimbangu nde na kovanda nde Nzambe abandi koyebisa ye Kimbangu lamusa ebembo Kimbangu aboyi Kimbangu lamusa akangi molimo ti molimo etelemisi na makasi nde Kimbangu atelemi ntango Kimbangu atelemi ayende na ndenge toza boye aye koloba batata ye bamama kya mbote kyo tosubo okoloba nini mbote nini okopesa biso yo utipu botika ya koloba ni abi batata bamama mwana azawa akufite alali bafinga mfumu Kimbangu makambo mabe oyo bino boye situ babesi ngombe bazalaka munoko bafinga ye ya kosakana te nde ntango bafingi mfumu Kimbangu aye kovanda ya kimia tali bango moko balobi botika ya sala mfumu Kimbangu aye kolamusa mwana nakoma mpongotole mwana sasuka mkoma mpongotole mwana salini alamuki bato baningani balobi oyo alamusi mutu eza banjina yazwaki na mpumbu eningisi bato nde Kimbangu abandi kosala makambo esi nde esika akoleka na nzela mama Dina azalaki maladi mama Kyatondo azalaki maladifu akufa lobi Kimbangu tanga leki wana alobi mama oza kobela Kimbangu nga nabelaka na nga kufa lobi banda yo okenda kuli Kisasa nga nazala nabelaka kaka Kimbangu alobi ne mama lala kaka wana azwi mai abondeli asengi mpo na ye Kimbangu aleki mbala moko maladi na nzoto ya mama Dina Kyatondo esili mama na bongabi nga na bongi seke ezalaka Kimbangu mutu akanga ngai ye mutu asala boye mpo abala ngai ye mutu aza ndoki na ngai apandisa botala na biki Kimbangu mutu abikisi nga ye mutu akanga ngai Kimbangu awuti wenza aleka atala mama wana beleli liboma ndoki Kimbangu zoba yo mutu okanga ngai afingi Kimbangu ya kosakana te tata mama Kimbangu ake na ndako ake kolela alobi tata mosala opesi ngai ya kovwa ezanga kaka boye nde tata Kimbangu abandi kosala makambo nsima yangi yenge vantoto yenge muzulu mfumu Kimbangu yabe batata bamama mfumu Kimbangu moni babandaki kovweza ye bazochola ye yo muntandu yo zoba yo koto uta na madimba oye kosala nini koto yo monisaka bato pasi tala kaka moto auta na ngilemu na bantandu bake koteka bino kuna mingizila basalaka nini bafingaka ye eza boye te kochola kofinga moto pamba metata Kimbangu abandi ningaki abandi kotelemisa bakoka abandi kolamusa bibembe moi servi 6 ans vers 8 babandi kwa kotala si réellement tata Kimbangu azali moto ya solo moto ya Nzambe tata Kimbangu abandi miracle yango wana batata bamama nani mfumu Kimbangu mayeli ya solo batata bamama
Fumu Kimbangu azali eyano na biso. Pasi na biso tellement tozalaki colonisé na bapaya na bonzambe bayelaki biso. Bonzambe ezalaki importé te. Bonzambe eza local. Soko ke na chaque coin bokomona bato na bato basambelaki nzambe na bango. Tango bato basambeli nzambe na bango na solo tango wana balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout ça qui va pyramide, tout ça qui est critique, invention, tout consort. Na mayele wana oyo biso tozalaki nango. Nde bakoko na biso baye kosala baroyaume Congo, Empire Songhai, Empire Kuba, Empire Lunda. Mundele ete mutalakisaki biso ke roi fo azala oyo tobengaki ntino. Mundele ete mutalakisaki biso. Ezalaki mayele ya bonzambe na biso na l'esprit loko. Baza koinspire biso na bancentre na biso. Parce que bonzambe ezali maye oyo ezali kouta na mokili ya molimo. Le vrai Saint-Esprit ekoloba na lokota na bino. Soko moni shika baraka seke eza munoko na biso te. Seke komi bondoki. Saint-Esprit tango ezoloba na bato. Faut eloba na Kikongo, faut eloba na Chiluba, faut eloba na Kitetela, il faut eloba na Kimongo, il faut eloba na minoko nyonso. Mais cet esprit jamais ekoki koloba na minoko oyo biso toza koyoka te wana ekomi lokuta. Tata mama tolobi nini? Fumu Kimbangu aye mpona nini? Ntango bacolonisateur baye. Colonisateur susi na eza nini? Ntango ekokuta biso toyebaki nzambe, tozalaki na royaume. Bakoko na biso babengaki bamindele bamputu lukezo banani babola. Bazalaki na eloko te. Tango bango baye na rado etambolaka na mopepe. Mais koko na yo atambolaki na boatu. Ezotambola na pensée na yo. Nde mundele tango aye ekokuta bakoko na biso bazalaki na bosomi. Imagine tango baye pa na yo mutu mwingi. Ozalaki na royaume Congo. Ozalaki na constitution. Oyo babengaki mabanda ntulo. Ezalaki na 48 articles. Mundele mutu alakisaki biso. Mayele wana nana alakisaki biso. Nzambe na biso. Mayengi. Nde tata mama. Nde na lolenge wana. Nde bamindele tango baye komona organisation oyo tozalaki nango. Oyo mutu mwindo azalaki nango. Nde baye kokopie yango bamemi yango na Vatican ti lelo. Eza kosala organisme nyonso na monde. Eutaki wapi na royaume Congo. Bongo yo mutu mwindo ozongisi malolenge nini? Tango mundela ye ayaki na bonzambe te. Aye na bonzambe ya lokuta po etekaka bino butu na moi. Soi-disant église catholique bato ya nzambe. Bakire nyonso baza bandoki. C'est-à-dire souci na bango ezali sika nyonso bazali pona koamvute kobotola milimo ya bato kokanga bango na bakinkakasa. Soi-disant yo moni ke tata na biso asambelaka kei nzoka ke kosala batravaux forcés bazolese bitabe nzoka bonzambe wana eza ya bosata. Ntongo babandi kokanga milimo na biso na catholique na protestant soi-disant bato ya nzambe nzoka bato mabe baye konyokola biso. Nde na konyokola biso wana nzambe asepelaki na modele oyo babandaki komonela biso te. Koteka milimo na biso na butu, kozwa koteka batu, kozwa baminere na biso. Toke na Brésil, na Haïti, toke na États-Unis, totamboli, toke sala batravaux forcés babilanga ya makasi. Lelo so bozomona miziki jazz eza pasi ya bakoko na biso. Reggae omonaka wana bafanfare oyo ezobeta eza biloko ya bakoko na biso. Eza baivoire nde na mawa na kolela yango wana esinspire bafanfare oyo bakoko na biso banda kosala yango mpona pasi. Yo mutu mwendu bateki yo koteka, bateki yo nayebisaki bino ete omonaki bazombo ntango bakangaka bango bakumba awa na munoko na zolo ndenge mpe basalaka biso na butu. Tata mama soki Kongo ya Kimbangu ezalaki ya tina te mpona nini soki osambeli nzambe ya tata Kimbangu fo basala nini? Bakanga yo. Bakokanga yo mpona po ete Kongo wana soki moto mwindo olandi yango ozwi bosomi mayangi
Yenge Vantoto, Yenge Muzulu, Tata Kimbangu Yabe, Tata Mama moto mwindo ozali na pasi. Tango bazali koteka biso basali biso bato bandeko na bango ba marché ya tipo ya nzasiba baza koteka biso par-ci par-là soit disant bato ya nzambe soki osali mabe okefunda na mpelo mpe la jui ateki yo na politique bazalaki bato moko nana kangaki mbango kaba mpelo bwa nana kanga papa mpali kaba mpelo bwa nana kanga mama kimpavita kaba mpelo bwa bongo soki moto tata mama ngai papa nzuzi nazalaki chef de famille nazalaki na kani soki nalakisi okani wana okufi nazoboma bamboka so na tiebo bamboka eziki bato nyonso balingi nga te mpo nazali motu mabe me soki lelo nakufi bokokunda nga nani na banzete na nga mpo ezalaki mabe kasi lelo ndenge moko bobimisi politiki fali bobimisa nini bonzambe lokola botiki ya mokano wana bonzambe ya Yesu yango eza komonisa biso pasi mayangi mundele ayelaki yo bonzambe te ayelaki yo bosatana. Pourquoi? Amonaki nzambe oyo bandaki kosambela obandaki kokata mai ya fleuve na makolo soko lingo kende Lubumbashi obungi mvuka okebima na Lubumbashi bakoko na biso bayebaki kosolola na banyama bazalaki na boyokani na tata nzambe bazalaki na mayele ya koinvente bazalaki na buwania soko tali oyo mkongo ezalaki par-ci par-là roi Misiri azalaki c'est-à-dire ba pouvoir wana lelo kenda wapi roi Misiri kutu po bazwa ezalaki likamba kosakana te banyoko masala minduki mindele bakoka yete na este kuna parce que azalaki na force. Est-ce que force wana ebutaki wapi mayangi tata mama linga ofumwama lelo nazotala nini mukanda moko bayi kolakisa ngai epa papa Kalenga embouchure ya fleuve Congo mayangi embouchure ya fleuve Congo bango bazotala komenga na yeshi baka place eza compliqué eza mystique namoni kabonga nazotala ye parce que naotala moto otali me na mwa bazo comprendre te tata mama mpona nini bitumbenge bimaka na likolo mingi. C'est ça le problème mayangi mpona nini bitumbe bimaka na likolo mayangi yango wana batata bamama esengeli na bino bososola boyeba bato na ntango bayepa na biso bakokuta biso na nzambe tozalaki na pouvoir tosalaki biloko ya ndenge na ndenge tozalaki na domination bakoko na biso baliaki mbongo babengaki nzembo nana elakisaki bango mayele wana sikoyo mundele ntango aye kokuta makambo wana na 1482 aye Diego Kawa ye na 1485 arrivé missionnaire aza homme en mission baye po basali badétruire bonzambe na biso bakotisa ya bango bolakisa bango bonzambe oyo korépondre bango na rien bopesa bango bancetre oyo bayebi bango te yango epa na biso bakongo balobaka samba nkulu akosamba nkulu bakoye noko ntango yo oza kobelela ancetre ya moninga yebaka okozwa eloko moko te nakopesa ndakisa epa na biso bantandu tozalaka boye soki chef de famille atikeli na mbambu naza nango jour nakozwa kaka mbambu wana apesi mwana ekosala nini ekokomplike ye mpo mwana aza nani na famille na biso te me mwana uti wapi na mokongo na nga me mbambu na biso famille komplike mpo na nini mpo aza na famille na biso te bokomprendre ndenge moko mpe na bonzambe eza royaume eza mbambu fumuki mbambu aza nzela oyo akopesa biso bonsomi mbambu na biso ye wana lupemba na biso ye wana me tellement toyebi ete moye tokende mosika eza te yango moni liwa konyokwama pasi nzala kolela souffrance eza na motu mwindo moye tozwa bonsomi soki moke eza te
passion nyonso fumu kimbangu alobaki yango yango mindele basali effort kombo ya kimbangu eyokana soki moke te mayangi yenge vantoto yenge muzulu tata kimbangu ya be bandeko na ngai foto kembela atando bate nzembe ote ngape na liaki banda tongo tisiko na zaka na nzala yenge vantoto yenge muzulu mfumu kimbangu ya be batata bamama mfumu kimbangu azali ya biso bara baza na bango maome toyambaki papa Luntadila awa papa Luntadila alobi awa biso nyonso tozalaki eza boye te toyebi ke bemission ya 2016 ekozala moto ekobimisa bitumba oyo kutu bamoni nanu te ekobimisa bitumba tokosimba na banzoto wana ku bomoni eloko te bayangi na bomoni eloko te papa Luntadila alobi toza na bafilme nyonso makambo naloba alobi église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu soki spécial alobi ye mutu asala ngo mpo bazwa mokanda eza boye te alobi entre Kimbangu na nzambe intermédiaire aza ye mutu asala ngo eza bapapa diangenda te ezalaki mpo bazwa mokanda yango ni mfumu alonga bandaki koloba bafriki kimbanise baza wapi bayangi yenge vantoto mingi bokomprenanga te bolobi papa Nzuzi afete fete bamfumu alongo ye mutu église noire eza boye te boyoka siko tata mama eloko ya madimbe ke na ngambo ntango alobi diangende esali nini ekei il faut azongisa ngo mpa bakolo makambo na biso il faut ezonga bato nde bakomprenaki te bato bazalaki molili bato bandoko komprendre te bala biso kolingo ozwa ntsombi mosapi fo ezala nini il faut malembe mais il faut mpe ozala guerrier tokobanga bango te vérité babangaka yango soki moke diangenda na kikongo elakisi ekei mais fo ezonga bisika biwutaki il faut ezonga elobama il faut esala nini ekokisama mayangi yenge vantoto yenge muzulu yango na batata bamama omoni bamisilma bazo célébrer nzambe na bango à travers prophète na bango Mahomet christianisme ekokufa mpo bavérité eza na kati soki tolobi yango eza likambo mayengi christianisme ekokufa nazoyebisa bino ekokufa lokuta eza na christianisme boyebi te Égypte na Israël ezalaki pays moko bakaboli na canal de Suez mpo ezalaki force mpo na nini Yesu abotamaki na ngambu ayaki ti na Égypte mpo azalaki na bandeko mpo nde interrogation toyebi makambo ya mfumu kimbangu toyebi ke tokopelisa moto ya kosala na ntina 2016 touta na okisantu soti touti kisantu toke na kilembo toke kofete apres tobimi umabwama batata bamama baréalité eza na mokili kiti papa azovandela eza ya kwanzinga nkulu c'est-à-dire bazokosa biso bapriere mingi bazosala na babreviere ezali bapriere roi Kongo abanda kosala na likolo me babaloli yango na français batiango na latin yango na batata bamama tolingi toloba ete mundele ayelo lokuta les races de vipères bakoki kozwa prophète soki mokie bazali basatani soki olandi pape alobi akoyokela kaka baafricain na Asie
parce que Amérique na Europe epomi bato bamakambo na bango basali yango epesi mokili pasi mpona ye soki akufi papa oremplace azala mutu mwindu po akotisa bonzambe. Est-ce que vous comprenez? Vous avez est-ce que vous avez été pas dans moulili le monde à l'envers mayangi yenge vantoto yenge muzungu yamwana batata ba mama okomona basi na basi bazobala mibali na mibali bazobala soit disant mosali na nzambe aye kopambola monzoka na bible epekisami mpona nini bakolisa franc-maçon badomine mokili eza sur l'impact te lelo parce que te mfumuki mbango esali ekokisami yango moni tata kimbangu aza kotinda balongi ya ndenge na ndenge lelo toza na papa kimbondo azawa toza na bangunza ya ndenge na ndenge baza kokita mpona nini toya kozongisa kaka bayindo bayeba nzela ya bonzambe na biso mayengi tadi batata bamama tokosala effort toloba vérité kati na bato mayengi yango na batata bamama ndele na lolenge wana basalaki effort komba kimbango etelema te babandi kokanga biso babandi konyokola biso bazobeta biso fimbo bazoteka biso mundele lokola ayebi astrologie ayebi maison astrologique ayebi ba astre na likolo comprenez que Messi azobotama en Afrique centrale balandeli baye komona ngo wapi na pa Congo nde bamoni na bato nyonso kobanda na Kinshasa ti na Oseya baoloba munoko moko bango nyonso baza peuple moko mais tokoyebela kimbangu akobima wapi nde bandi kosalisa baconcours soki batie bazwana na babac magie na bango parce que centre mystique ya bamindele ezalaki na kimpese nde siko babandaki kokoetudie koluka esika nini bakomona étoile ya mfumu kimbangu nde ntango bayeba ye etelemi eye kokoma kotamba nzangungu nde babandi kosala biloko wana bazwi bangala bazwi baluba bazwi batetela bazwi batribi nyonso basali bacha biloko na mutu soki ya nani kokwea bamoni ya mukongo ekweyi te batali balobi bato babendana bamoni bakongo baganye batali balakisi jean moto bamoni bakongo baganye minde babia seke eloko prophète wana epa ya bakongo babandi koluka nde batonisaki baekole po balandaka nini étoile biso nde toza distrait tozo comprendre te mundele azo jouer sur temps soki tosali makasi te temps mpe koleka makambo ekende Ethiopie mais po ekende Ethiopie te fo tosala nini tokokisa yango tolala pongi te yango mindele basali effort ntango bango bakeluka tata kimbangu kuna mfumu kimbangu basali nini aye na awa na hd yango ntango abandi baye kokamwa makambo tata kimbangu abandaki kosala yango na soko vandi zwa kutu foto wana ntango olingola na kotango ata na kati grâce à tata wana ozwi indépendance grâce à tata wana obandi koloba grâce à tata wana ozwi pema chaque jour na royaume Congo banda koboma 100 personnes ntango mindele bazwi surtout na Belgique roi de Belge wana ndoki wana aza mandefu lokola lifelo abomaki bato boni tata mama mindele bayelaki yo bonzambe te bayelaki yo bosatana nzambe oyo nyo toza kosambela oyeba olingolinga te okokende okota na kinkakasa okende olia bitabe okolobeta mafimbu koko banda kufa monanaka te me bakoko na biso bazalaki soki akufi na buteye koye biso atili yo mbongo na sanze te tobanda komona mbongo wana te bongo lelo makambo wana esalamaka lisusu mpona nini bonzambe oyo batondisi baeglize ya mystique mpona kodétruire biso bato mwindu mpona koboma yo mutu mwindu ozwa bosomi soki moke te mpona kozwa bosomi esengeli nani tata kimbangu
yango moni akenda kosala 30 ans na boloko mayengi yango wana toza kozongisa vraiment ebele ya matondo mingi nga namoni na pemi natiki na mpasi epai ya mfumu Kimbondo ye pa koti yenge batoto yeulwe papa Jerebene obengami ya mpona keti wakima kya muziko lumbu kya hunu kina lumbu kya kembo kimwene zindalako twaleke na lumbu kya kembo mukolo ya lelo ezali mukolo ya esengo kilendi bakampovoloko kikisongele komonona ningena nazwi nanu maloba te soki balakisi ngai te idolo nzoleli ya bakampovoloko talisi eno bankangwa wonso yango nalingi nazwa maloba epai na bino awa kileka ya solo mono nkumbo ame mfumu Kimbondo mpadi nekongo ngai kombo na ngai mfumu Kimbondo mpadi nekongo yenge kinu bote na bino sedi ame tata na ngai kumbwa ni mpadi fils kombo ne mpadi fils ngudi ame ngudi ame kumbwa ni tsanga kila mama na ngai kombo ne ntsanga kienga tsanga kila ntsanga kila kiela kila tsanga kila yenge kinu idolo yango mukiseki ame na kitata na ngai ngena nteko lwa vitirimi na mpango za Kongo nazali ntekoloya vitirimi na mpango za Kongo vitimimi na mpangu za Kongo ngena mwana wa titi kya mpanzu nazali mwana ya titi ya mpanzu mukingudi kiame na kimama na ngai ngena nazali nteko lwa bakinzinga nazali ntekolo ya kizinga mfumu ambamba kalunga kama na kosingo mukazalele sanzikila kabalekane pe mokonzi ya mama mbamba kalunga mama kalunga mbamba kalunga kisekuvo muntu lindilenda tezi na kali vitezo vya wingi kila bontu mvuvile na yango na biboyi ngena mfumu mbamba kalunga kama lya kosingo nazali mokonzi na mbamba kalunga kamba lya kosingo kamba lya kosingo iyo ndila luvene belo babontolela kazimpangi zimbuta yenge kenu na yango na pesi bino nisio yenge na bino kati lumki agunu kena lumki ya kiese na yango mokolo lelo eza mokolo ya esengo kiti muna kibweni kiese kyokyoko namoni mpenza esengo eza na bino te mbwe batone fuluka batone fuluka bozali botondi mpenza botondi bino kanti kiese keti kimonako kasi namoni esengo eza na bino te nga kiese kepeti yandika kuna ntsuka kuna apre kize kuntwala esengo elingi ekobanda kuna na suka ekoma tia wana liboso engeti mona bisisi byelo byelo byakangwa mona lumki agunu kakina lumki ya ezali keko ya kokangama lelo na mokolo ya lelo voto kala bakretien so tozali bakretien voto kala bakretien nga lumki agunu nzevo kisego nga balabala yo afeti nikuka so tozalaki bamoyesu mbele balabala bimbo na kanisa elingi kotonda nga nkembo nkakatuni wawo elingi ozala nkembo na nkembo esengo kiozi kibeni mbweni ba me namoni mali eza makasi afeti mpaka wautia papele sikoyo ifozwa moto ya kali molimo mfumu kimbangu waiza mwabeto bote wavugele mbuta baba fungimbangu ayeke pa na biso waiza mukutuvana kiese ayeke kopesa biso esengo avota vukele beto beto afeti kale kiese soko tokutani biso na biso tosangani esengeli tozala esengo kamumpamba kotomene telemena yelongela nkango wa Kongo vo wakanda na bantu bandombe ezalaki na ntina pamba te totelema topesa mpe toteya baya biso ya Kongo zevo kikongo mpasi pyotikina nayebi Kongo ezali mpe pasi mingi mpona mutendo la mudingala mpona kotirali na lingala ezali pa kansi bobetu wa kikongo bawili bobetu wa lingala twalanda kaka baoyo bayoki Kongo bazokomprendre bakoyoka te bakomprendre kaka siwa yitu kwa jamna kipunge tufufila mukikongo
okomituna mpona nini azali koloba na Kikongo. Voyakala Swahili nga Mswahili mpove. So nazali Mswahili alobi na Kiswahili. Voyakala Ndimbu nga Mukindimbu mpove. So nazali Mundimbi alobi na Kindimbu. Kanti keleka ya solo vraiment. Vo vilisi ndinga vilisi pelusa kumuno. Soko obungisi lokote na yo obungisi pe bénédiction na yo. Kali mundinga wakuizila galusa kumuno. Bénédiction yaka na monoko na kote na yo na kote na yo. Weti sambi la mundinga yankaka. Weti sambi na monoko ya bapaya. Kuna nuongako. Okolonga te. Kali dofeti kala contact bakulu beto. Il faut zala na bosangani na ba ancêtre na yo. Kali contact bakulu beto mundinga ya kabilanga. Bosangani na ba ancêtre na biso eyokanaka na bongongo otolobaka. Kali mfumu kimbangu. Soki mfumu kimbangu. Vokutele Yesu. Soki akutani na Yesu. Yesu sikavoka kwa mfumu kimbangu bonjour. Yesu alobana mfumu kimbangu bonjour. Mfumu kimbangu sikampana yenge kiako. Mfumu kimbangu alopesa ye yenge na yo. Kali konso muntu endingani. Mutu na mutu azali na ngongo na ye. Idilo ngati mfumu ya kiesi na ngolo. Yango wana topesa nyoso na makasi. Français, anglais. Ninga kwani. Ezali kaka mungongo. Pila mose Kikongo. Ezali ndenge moko na Kikongo. Ya Kiswahili. Na Swahili. Kanti beti kutukotisa klasi bazili wasaba français. Bazo kotsa biso klasi poto yeba français. Mais vous côté les classes. Metango kote klasi. Mathématiques ma mundele. Mathématiques ya mundele. Géographie ya mundele. Géographie ya mundele. Histoire ya mundele. Histoire ya mundele. Kanti beti kukongo twena. Kasi biso tozali na Congo. Katubakidi histoire ya beto ko. Tozwi histoire ya biso te. Ninga tobidi tangi la klasi yela kaka ndinga ba mindele. Mungongo tokotangela klasi ezali kaka ya ba mindele. Français. Même côté le premier primaire, qui on peut soukisa pour l'université, français kaka suwa zae. Kota na première année primaire, ti na université kaka koyeba français. Kwena kala fabricateur ko. Kwena kala fabricateur ko. Okozala fabricateur te. Kaka réparateur suwa kala. Kaka réparateur. Mundele sali di camion. Mundele sali camion. Nge réparateur, mécanicien. Mundele mécanicien. Mundele mwana wa chinois sali di montre. Pardon? Mwana chinois sali di montre. Mwana chinois sali montre. Nge réparation kaka wafidisa. Yo réparation kaka kosala. Mundele sali di caméra. Mundele soka sali caméra. Nge réparation kaka wafidisa. Yo kosala kaka réparation. Kali ndombe ye bwa wakini kaka kutsia mundele. Mutu mwindo azali kaka na se ya mundele. Kasi kelega. Kasi ya solo. Vemu 21 peve ya kelega ya Isa. Vemu 21 peve kibeni ya kelega ya Isa. Soki na 21 molimo yaki ya solo. Zanga von peve ye na biba furuki yaki twena ba. Yeba molimo ezali na solo ya kitako. Yenge keno. 21 lumuka hulu deti lunga na bafuruki yaki. 21 ezali mukola lelo lezo sala ma awa. Kali nempungu tulendo. Kadi yompu mutulendo. 64e anniversaire yo kavele wabeto bafuruki yaki. 64e anniversaire opesi biso na mukolo na lelo. Zemvo ye na libération ya muntu mozi na bafuruki yaki. Batata yenge keno. Batata mote na bino. Nzebe bo ngiantu kulumpe ya kipuanza ya mundu nyampeve. Mununi sensilu za katapokumundu. Liboso ya ebandela indépendance foto tokokisa bosomi na biso. Nzebe bo ngiantu kulumpe ya kipuanza ya pele. Liboso ya ebandela ya molimo na biso. Donc yantu ya tilifa. Yango tobandi lelo awa. Nzebe mbuta nzuzi vene deja coup d'envoi. Nakanisi papa nzuzi apesi deja coup d'envoi. Katuko telema. Foto telema. Katuko mbuta manima ko. Tokokosonga nsima te. Tala mundele wa yese Biblia. Tala mundele ayaki. Yisi de Biblia. Aya na Biblia. Kasi malongi kalonga kwa beto. Mateya apesaki biso. 10 commandements. 10 commandements. Kuyibiko. Kuyibiko. Kasi yani muifu entrete. Kasi yaza moyibi ya liboso. Kuvondiko. Okoma te. Baki binkele sabili. Azwi munduki asali. Banani wati fonda. Banani bamiboma. Yenge keno. Mboza na bino. Kusambi ni nzambi ya nkaka bameso manzambi ko. Kosambela nzambe mosusu te liboso na nzambe. Kansi wa ukaliba zaba ko
nzelivo mutani kyo kutomene kuma na ntango oyo tokomi vraiment ngianga lele bwangolo vraiment nasepeli mingi kali mambo makala ku 21 kasi makambo ezalaki na 21 makala masuama ezalaki ya kobomba kasi bwako matukili kasi sikoyo ebimi mbuta nzuzi tukisi mambo papa nzuzi abimisi nyonso mone mpe ngiambelima nga mpe nayambi yango avo bantu bekangwa zambi kakangwako kiesekena esengo ezali avokwela yetsiruluko soki ozali na bilaka te kulelivwana vakiti kekevula okoki kovanda na kiti oyo ovandi te mutsirulukineni twena kutwena vava tozali mpenza na bilaka lokola tozali awa ite tukalwendikala kiosiko yango kozala malili te eve yisilingi tuka ntama molimo ayaki banda kala tuka 6 banda 6 etiyama muntu muntu ezozwa mutu na mutu etutufana ngolo za lumbukilaki epesa bino makasi sokolanwani na nkinu ya sili za kanda na bantu ba ngangu za basukili mayele esili bango kabena diaje diambo balonga kwa kanda ne ndombeko baza suna makambo te baloba na bayindo kali mbuta nzuzi telemene kasi papa nzuzi asi atelemi fumuki mbondo telemene fumuki mbondo atelemi bangunza pe batelemene banguza mpe batelemi kwatala meso tatoma kaya meso tozala misu totala misala na biso katakangi meso ko bokanga misu te kadi impumbulu bya kotele ngolo mukisaluki yake babandi bakoti na kati na misala oyo bankaka bena ye mambu kaka momo bakale mawu me babafili di mission mukwisa bwana ngasa diambu dino twene dia bamosusu bazangi makambo koloba kasi bapesi bango misio mpo baya kobebisa bilaka oyo toza nango beti kutuhula musi profesi bazokosa biso na baprofesi beti kutunanta munzila zankaka bazomema biso banzela mosusu kadi ya mindele mankaka beti kuiza vo kimbango basogele mambu bamindele bazoya baloba ke kimbangu achange makambo mu generation yo twena na génération oyo kimbango kalindi songa mambo mani kwa mindele ko na génération oyo kimbangu ochange makambo na bamindele bo mwana mundele wizi bo magiri viso kimbango lufuno soki omoni mundele aye nakoma mfumu kimbangu eza lokuta kisatana satan kadi kimbango wena mwabeto tona vava wena na peto kimbangu azali na biso oyo tozali na esika oyo basolele nuanisa diambu lino bonso banuanisa diambu 21 balingi kobundisa eloko ndenge babundisaka yango na 1921 eti kuisa zi profesi zao bazoya na baprofesi na bango ezi viso zao na bavizio ya lokuta mefabrike zena bafabrike yango luketi to makaya meso ifo bafungola miso kadi atuhuna ntete bakosaka biso liboso utakotsa kitwali mukingunza kya mindele ntango tokotisaki kintwali na ngambo ya bapaya lwaseli yawo boyebi yango jojo dyayenda kunkamba yango ekendaka na nkamba kansi bwabu kasi sikoyo katwena funukako tokokosa masusu te bubaseko deja diambu lya mbwete diyatelemele kuzulo ntango bamonaka etwale etelemaka likolo bakrete katolivo babali bufusu ya kimbangu bakresie bakatolike bakosaka ke bazwi vizio ya kimbangu bamisilma voto bakili viso ya kimbangu bamisilma mpe balobaki bazwi vizio ya kimbangu mambo makieleka momasivi momaswamatamayima osima monika katika luyitu kaniko kalukendelaniko mpepe yakieleka omasivi momaswamatamayima osima monika katika luyitu kaniko alobi boye makambo solo ezalaki ya kobombama me misikoyo ebimi bokamwa te makambo oyo bokomona mpo babombaki yango mpe mbala oyo ebimi bokamwa te zimbuta zimphangi zetu zimbuta zimphangi betu babonzo bamikolo mpe bandeko na biso kila bakampopolo za ezikiko kali malongi mbuta deshamene kutufanya nakozwa maloba ebele te me kileka ya solo po ya
telemene takalumbu kya wonu natelemi mokolo ya lelo bonzo mbuto kamene vana malongi lokola mokolo apesaki mateya ngindo eleliaka mpasi zakala kumadimba nakanisi su mpasi ezalaki na madimba en 1939 Precisa sipi kumene siya ikwafalama zimpumwa zingi zafwila mupolo kunyafalama yenge batoto yandi yuna yewana nani yandi yuna yubla baba nani yani yuna nani yewana nani yuna no wa yewana bega kutoka yewana nani yuna nani wana wafuana na yatataki nani yuna wafuana na mpumbalu nani yuna alobi yewana mfumunzuzi akokani na mfumukimbangu yewana mfumunzuzi akokani na mfumupali yenge kieno heunwe eleloe zolele wao yasukisa kwame nalingi na sisa na ngai kasi twaze bopumuwa kanga me 37,000 famille nayebi mokonzi mosusu te na 37,000 famille mu 37,000 famille akangwa yayena kikole na 37,000 famille bekangamaka ekendaka na kinkole zikanga zetu zakanga zafuila ku este bakoko na biso mosusu bakufaka na este kimbangu wakutuka ku weste kimbangu abotama na weste wayefuila ku este akufela na este butukili kurunsi ya mamu mayingi abotami na mokili ya makambo ebele fuili lunsi ya mamu mayingi akufeli mpe na mokili ya makambo ebele kadiambugo likambo te kadiambugo likambo te diambu dia nene likambo monene ijojo na yango mulumu kya wolo na mokolo lelo nzembe foke na lumu kya nkembo lelo ezali mokolo na esengo kilende manisa mpuvulu mono kibengo nakokosilisa te makambo aunga moko nkiangalele bwangolo nasepeli mingi lwakale kikesa bozala makasi kalabangiko bobanga te nzembe mambu mangolo metikuiza mu 2016 nayebi te makambo makasi ezoya na 2016 sima tunuanisa ngolo ekopesa biso makasi sima toma kutunuanisa ekofundisa biso kanti kielega kasi ya solo kalubangiko kasi bobanga te avuzi nkanga zetu za kangwa soki bakoko na biso bakangama maseme yetu mamona mpasi batata na biso bamona pasi nzembe lunga unu betu aponzo tuna bafulu kyake nakanisi mokolo lelo biso nyonso tosangani na esika oyo ve kimbangu kibenwa kimbangu tukile soki kimbangu ya kimbangu mpenza bimi esika oyo muntu mozesi kabika lya kunzwaliko mutu moko te akozala na ndako na ye vo kimeni kimbangu bankenge mulumbu kya hunu voko tona betu soki kimbangu bakamia mokolo lelo esika tozali eske sitofwanda eske bokobanda sitofwanda eske bokobanda kimbangu hunu betu batelemele baba besi kunkanga baba sitofwanda soki kimbangu bakamia biso totelemela eske bokobanda vo basoda bakote bakenge muta tuzikura nzembo benu sona lemuga kiangalele nasepeli kalipo kimbaga kala holu ya holu betu tuna baba kala lendu kumkangako soki kimbangu azala awa na mokolo lelo ata basoda bakoti baokanga ye te lokola biso tozali bazaba vo misio mambuta nzuzi oyebake misio ya mfumu nzuzi kamina suki la vavako ekosila awa te mafeti bua ifo ekweya voka mabuidiko soki ekweyi te katwe na lungako tokolonga te mafeti bua ifo ekweya mafeti bua ifo ekweya kisika bua
mambo makambo nde kokwea mukimpembe tokatibwisila mambo momo tokokwesa ngona na molimo mutanzuzikoya wena vani ukatuzaisi twenda kukilembo tomendaga fumu nzuzi alobi fo tokende na kindemo mona siga sala ngana otikala te ngana okela yenye keno evo mutanzuzi kumvila kadebo kadibu mukeke mona bia katikala kuna kilembo fumu nzuzi kobosa na ngate ngape na kozala na kokende na kindemo ngempe kukondiko yo pe kozanga te kadibu sino vutuka tangu tokozonga nzevo mbuta sikavoka diambo tangu tokozonga mfumu akozobalika e 2016 yena 2016 yangeye eza 2016 ya biso ngoza kaluzeiko yenga nani basola una yaleta nguta tala na Kongo poto tozongisa molimo mfumu Kimbangu na kimia ndenge azongisaki molimo na ye epai ya kolo nzambe tata olikolo na kinkango kuna mayengi tusamba mbila tulendo Emo wakuluka mkituza bantu, emo wakuluka mza, mutimai zola kwa tatambani, zola kwa tatambani kwa lugila mutimina mnyabantu, vika kwa tulendo kayala vantoto, vanangunda vena lendo kyaku tatambani, imwesa kyaku kiza mumilembakani, kimwesa kyaku kimonekele kwa zingozi musalulu mumakanda mabantu mboka kwa ngeye tatamvangi kwa makanda yezinginga mikazola yentemo wagu wafuluka mubabo mukanga ndila za mandima musono mika ntemo zola ilendo kya tata yavutula nzailu za bana babantu mayangi